Senga continue na na sexe na business. A continue. Que bakisi pena eleki makasi na misala musique azobeta bon. So opinion na ko changer asela atika na musique. Omoni ba musicien na bana bakisi bela to landa banzi mona obi. Si tout Moïse Mbi ndoki. Na bata kombote na retirer parole mais Moïse Mbi nde cha. Nzambe nde asololi na nzambe ki ape manano tingongo yo kokoka ki azongela la ça va mais soki eza yango te en tout cas esali biso passe makasi to senga na ba conseil ezaka ki azongela po aza musicien chrétien o to linga moi mingi aventure ba memaka na makambo nzambe na ba kongole balinga yango te ento telemi liboso ento zembela bana nzambe mais ento zo yemba bedashu ento zo Eric Mandala oh mona ba gege ba tanga ngo pam yo mona ba aventure bango tu sais la promotion et moi aussi ngobi mapé mutakala connaître mes amis sous ba wangani o ba fini ba mbongo to boko tanga ba kombo ba fini ba mbongo po likambo ngwe kufa mais ye andimi abimi na écran ndimi ki asala ki yango aza mutu aza nzoto aza yesu te aza nzoto tant que sengi ki asala mais tant à comprendre que o asali eza mabe à s'excuser to comprendre ye mutoyo kila azate mutoyo kila ipinza azate parce que ya ibana ikaka autika musique ya nzambe Hollanda mokili. Parce que même sur Atiki, c'est Atiki mon sexe, moi je pense pas. Moi je crois qu'il a continué la musique naïe parce que moi on est bazana, on est balinga salle quoi, ba ndé monter na ba musicien on ba bien on ba musicien monte. Maintenant habité, baza on est monte, c'est pourquoi? Parce que oyem ba marambu, mais vous êtes tous des musiciens. Hein? Et ça ndé ba yemba ba musiciens. Et puis ba ndé ba musicien, pas que ça te ba pasteur ou ba saint. Non, ils sont pas des saints. Ba oyemba ba okaraye mbe po na oyemba ndele saraye sari ba mo belebele akasate ka yemba ra ofele oboy non. Alors le problème de sexe à ça la net. Bon ce que comme sur ma bé, bon sexe ya ma bé, c'est ya bien. Oh, ya ma bé, non ni. Ya mo ma bé po eleki ba mise na vidéo. Ba mise na vidéo ka po ba laksa ba okake écoute même ko asuka ba misana bango yeba, do misana bango yeba ni do a continuer de musique, po musique ne des akitoko. Merci. Tozana basala nzambe na Congoti. Normalement pina basala nzambe bazati. Oh, ni etiki sai. Atika musique ta continue musique parce que atika musique eza hypocrisie. Ngalobi Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bote balandi ya Vision Télévision matin de ming na kolanda émission na bino tango ekoki ya solo tango ekoki poto landa mai mazali koleka na kati ya mboka na biso Congo démocratique du Congo ya solo to mona ki artiste na biso munene Michel Bakenda ndenge banaki ko sala nini chanson chrétien mais lelo yemoko alobi nini ki a démissionné na musique chrétien parce que na makambo oyo ba sala nzambe mingi bazali ko sala ilongo pe na yemoko na kati parce que to moni ba sala nzambe mingi pepe ba yembi mingi ya mboka na biso bakomba mitakalisation yango moni na sono na pe na humiliation wana o yemoka misala ki yango moni ye alobaki atiki miziki yango tozo tambola to lakisa batu na moko to tala ba réaction batu lolenge kozala yango moni alobaki ki asengi bolibisi na population to yoka lolenge population et koloba pe réaction ya population. Bonjour frère. Ouais, bonjour. Bonne santé. Très kitoko na ngolo nzambe tata mokeli. Ya solo frère na biso sujet na biso lelo ezali pona Michel Bakenda. Ndenge atiki muziki, réaction na yo kokozala nini pona makambo wana? So atiki miziki okoki lelo roté. Atiki Michel Bakenda ya imba nzemo nini? Na gaz ta impact parce que bato babeta musique religieuse ba impact ba idéologie ba frère Patrice ba Matou Samuel on en prend par rapport à l'image lokola ba Mike Kalamba ya zeloroté ya tiki musique ana ba fanaticité abeta wapi akoki na été musique ya passe l'équipe bilanga na passe amona kokité c'est tout à fait normal. Bon yango moment est-ce que fatika musique pour comme pour un niveau que a comme atteindre niveau ya ko démissionner pour la chanson que parce que ngana yebi soki neti mutazo salela nzambe na nenga solo pour jamais ko démissionner puisque musala nzambe ba démissionner on te na ko démissionner wa mokili o démissionner nde nzambe bengi appel muto ayemba musique ya mokili to musique yo to bengi musique religieuse eza ndenge nini oyeba ke ba chanteur wana ba zapper ba tei ba tei a besoin transmettre ba message à travers une chanson. Ou la pasteur, ou abandonner de yo céder yo faut même les peuples dédier un objectif. Yo céder de au musique religieuse pas au bête musique, une musique profane.
siko nini vraiment yo koloba pa basala nzambe oyo bazo sala makambo to pe pa ba oyo bazo la sa ba peuple nzela mais bango moko vraiment ba komi susu ko bunga na nzela yango ezate pona muto asali mutakalisation ndeyo parce que asali na passion pour la musique te ce qui a passion na yo muto asali buzo bano etali que ça n'engage que lui-même et fraction individuelle yo otika musique po système de mutakalisation ils ont argumenté à koki na été koki te a cédé et à te ko mutakalisation pas mutakalisation pe bandi lelo e banakala ils ont koki charge makambo te ndule ndu ça passe même musique religieuse musique profane nyoto ya musique ya passe ils ont massé qui te da passe makasi mais na komona epe asengi quand même excuse na makambo surtout ya sala ki pe na oyo eleki na kata mboka na biso na sengi pardon ye Michel Bakenda sengi vraiment pardon abi population limbisa population limbisa yo on a dit qu'on vient pas bon nzambe Dieu le grand créateur limbisio merci frère na biso tika te nzamba so to yambi juste maman na biso pas na implice ya kokoko baksa po na makambo ezali koleka bonjour maman bonjour kombo le susu maman Maman Rose ah toza wapi toza na Bandal na veni Sumbi Bandal 5e makelele. OK merci maman Rose tomoni Michel Bakenda lelo atiki musique yo koki koloba nini pona likambo yango na koloba atika musique pour ani parce que ce qu'on a raison za pour ani pour mamba sexe on a tiré musique yango wana théâtre parce que des ans basala na bango c'est pas la première fois pourquoi yo tiré musique pour na yango parce que tu as vu que nzambe ndenga zana il est miséricordieux so 5 pardon pas nzambe ba limbisa parce que même so atiki c'est atiki pour mon sexe moi je pense pas moi je crois que a continuer musique na parce que moi ne bazana ba on est baninga sala quoi ba ndemo te na ba musicien ba ba musicien monde mais na biki baza ba ndemo tu sais pourquoi parce que oyemba marambu mais vous êtes tous des musiciens hein ne ba yemba ba musiciens. Et puis, c'est pas que ça te va pasteur ou va saint. Non, ils ne sont pas des saints. Bah, il y a un caraï, il y a un bande de saraï, ça arrive à mon bébé, bébé. À Casate, il y a un barra au félé au boy, non. Alors, le problème de sexe, à ça, la net. Bon, ce que comme sur ma bé, bon, sexe, c'est ma bé, c'est bien. Oh, et ma bé, tu m'as bien donné. Il y a mon bé pour l'équipe, bah, mis la vidéo. Ba misa na vidéo ka pour ba laksa bango ka ke écoute même ko asuka ba misa na bango yeba do misa na bango yeba ni do a continuer de musique pour musique ne des akitoko merci beaucoup merci ça y est na maine surtout o ya salaki ba limbisa ye kasi ba population limbisa ye pepe die limbisa ye ba fan na pe ba limbisa ye yo kiko kolobani nan pona likambo biso to na problème te biso to comprendre biso ke zara na obongo ye monde siko hypocrisie nemte moi hypocrisie de sala boy. Moi, je suis hypocrite dans la vie. Il y a un salaire qui est un salaire qui a beaucoup de bimi. Parce qu'on a pardon. Mais on a problème. Mais on a nzembo toyoka. Mais hier, tu as tout nié quelque chose. Papa Bakenda, au tiki mamba sexe. Au tiki, dans l'intimité au tiki pour les arabes bien mamba sexe. Vous savez tiki on libère yo lo. Tiki libère té parce que le roi mo kilo ne sa main. Et tiki parce que d'ailleurs il fallait comprendre que ça m'a bénan. Comme il n'a pas compris que ça m'a bénan, mais on a tiki est facile. Dans la bande qui a été bien, parce que tu as raison raison car ni alors la musique tu continuer musique parce que la musique est hypocrisie a continuer musique na biso to binango parce que total a été melanzambe ça yembela biso total ya melanzambe ya melanzambe c'est musique a ozo mi yembela ten a melanzambe biso to yokango a continuer pe biso senga continuer na sexe na business a continuer que lelo basala nzambe baza ko se respecter te tala siko ndenge lelo Michel Bakenda atiki musique yo koki koloba na nini pour likambo yango ya ye moko ebelo ko atikeli musique mais ye moko ebelo ko atikeli musique ba vantiro ba memaka na makambo nzambe na ba kongole balinga ngote ento telemi liboso ento zembela ba nzambe mais ento zo yemba bedashu ento zo Eric Mandala ezala ate donc biloko wana ye moko ya bipwani atiki musique elonga na kolo bezaka nini ezaka ete to salela nzambe to banga nzambe so salela nzambe so salela satan salela pe satan mieux vaut un ange qu'on connaît qu'un démon qu'on ne connaît pas. Mais tout le monde qui peut malgré tout atiki musique naie malgré tout embela ki ba bedashu wana mais a s'excuser qui devant population ko s'excuser devant bisonde nini faut s'excuser devant nzambe. Ou s'excuser devant Bissoté, il faut s'excuser devant Nzambe. Yende akende abuka mabolongo mais abuki mabolongo a s'excuser. Bamsu balinko s'excuser te munoko makasi. Toyoka bamsu ba te yaka mais nan ba s'excuser te pa Nzambe. Makamwande to lingite.
Et bon, ce que c'est arrivé que le lot, n'enga sengi bolimi wana n'enga tiki koyembe lanzambe tope ko sale lanzambe et arrivé que le lot lisusu ke non azongi lisusu musala ngo yoko ko lobanini. Bon, ngapo na nga soki asengi réellement pardon panzambe pinzambe alimbisi puis nzambe ebisi que te azongela lisusu musique. Pas de problème. Musique na bango e dakabiso pe. Un tapé comme ça se peut ba mental fort, un tapé air moko béni biso. Le biso toko boya na biso te mais soki asengi nzambe bolimbisi et ka zongi lisusu na scène musicale pas de problème toko yamba e kaka. Merci frère Nabiso. Merci mère. Tozo continuer kotam sa micro Nabiso. Mboti maman. Mon ami vous obéit à dame vraiment donc vous va concentrer hein. Ndo ka ndo mona vraiment boye. Yo bezo disenga côté ya zo tuninga. Ya solo nkolanga est-ce que bi frère Nabiso Michel Bakenda? Habi. Ndenge atiki musique yo vraiment kokolo bana nini pona likamba. Mais eza ngaka logique amoni bena ke bakisi pena eleki makasi na misala musique azobeta bon. So opinion na yako ko changer asela atika na musique. Omoni ba musicien na bana bakisi bela to landa banzi mona bien. Si tout Moïse Mbi ndoki. Na bata kombote na retirer parole mais Moïse Mbi nde cha. Ya solo noko na ngai sikoyo ndenge Michel Bakenda malgré ya sala ki mabe na ye mais a s'excuser devant ba fan club na ye devant population pe devant bana na nzambe nyoso yo kokolo bani ya s'excuser ke nini ke mabe ya sala ki vraiment ba limbisa ye ni biso to yebi mabe ya sala ki te ndenge sala ki publicité mutakala na ye mais eso ngaka bakisi na bango te ozosalela nganga na promotion e moko esenga obima pe mutakala donc yo poko ça non. Mais ce qui sont les qui comme exiger yo. Oh on va gagner on va tanga ngo pam. Yo on va vendre. Yes. Ça les promotions, c'est moi il faut abîmer ça quoi, dibanda. Ya solo merci. Ndeni santé? Santé très bien kitoko makasi. Noko nanga tozana no wapi? Tozana bandal sikine na direction Salama na avenue Sumbi. Ya solo noko nanga si je na biso lelo ezali tozotuna oyebi Michel Bakenda. Bien. Siko na ndenge Michel Bakenda tiki musique yo kokolo bana ni pona likamba. Bon, premièrement na neloko salinga passe makasi pona Bakenda na baiko otoyoki ya makambo eleki. Aza mwana nzambe. Si c'est vrai que za yango to yango te ya kotika musique te pona motamukili soki eza volonté ya nzambe nde asololi na nzambe ke ape manano tingongo yo kokoka ki azongela là ça va mais soki eza yango te en tout cas esali biso passe makasi to senga ne ba conseil ezaka ke azongela po aza musicien chrétien o tolinga moi mingi ya solo mais to mona ki pe bien si c'est sala ki c'est step wana mais à reconnaître quand même ma ben aye. À reconnaître mes amis sous ba wangani o ba fini ba mbongo to boko tanga ba kombo ba fini ba mbongo po likambo ngwe kufa mais ye andimi abimi na écran ndimi ki asala ki yango aza mutu aza nzoto aza yesu te aza nzoto tant que sengi ki asala mais tant à comprendre que o asali za mabe à s'excuser to comprendre ye aza mwana nzambe mais za conseil gratuit pour na ye alanda biloba loba ya batu te batu ba kaka pona ko décourager o eleki aza mwana nzambe azonga sima atala o eleki te aluka bongisa améliorer susu musala na epo kende liboso nzamba kosunga ye to mona ki pe lisusu c'est s'excuser ki pa ba fan club na ye pa basala nzambe pa ya batu nyoso to balingaka ye yo appréciation no kokoza nani. Bon, premièrement eloko asali wana ebele na ba musicien chrétien ba koko sala ngote eloko ya sali ya kondimo sali mabe moko ndima ke yondo mto sali ebele ba kondima te ngezaka ki na encourager à continuer musala na ye atikati à continuer penda kende liboso nzamba osunga ye. Merci Balandina Biso tozo continuer kaka neto prometteur ki bino ke to continuer pe to continuer yango. Bonjour papa na Biso. Bonjour. Bonne santé. Santé moi bien. Papa nga awa tozana wapi? Ah tozana bandal. Papa nanga si je na biso ezali est-ce que oyebi frère na biso Michel Bakenda? Oui na yebi bien. La caméra na biso. Na yebi bien. Bête la biso musique nzambe bien. En tout cas pesa moi 5. Ya solo sikoyo pona ndenge Michel Bakenda atiki kosalela nzambe to pe atiki musique yo kokolo bana nini pona likambo wana? Bon nakoloba ke non soki atiki musique ya nzambe parce que tanga maite ki ye osalela ka nzambe. Parce que mutu azuyemba musique nzambe auti na bato mukili na kati
non yebana yikaka otika ya solo papa na biso sikoyo na ndenge asengi pardon la population hein donc pardon la population dans la femme claire na nyonso tuana na ba sala nzambe pe na peuple de Dieu yo impression no ko za nani non ata sengi pardon lelo motoyo kela azate motoyo kela ipinza azate parce que ya yebana yikaka autika musique ya nzambe olanda mokili oka ukelelo lelo ninga sengi bolimbisi bongo ndenga lobi atiki musique et arrivé que lobi nango azongeli musique yo koloba na nini pa basali ya nzambe wana bon nakoloba ke no basali ya nzambe tozana basali ya nzambe na Congo te normalement pina basali ya nzambe bazate oh et bongo tozomona Moïse mbi epe aza mosala ya nzambe non Yesu ye moka lobaki ba faux prophète bakobima et tokondimela bango mais baza ba faux prophète toza basali ya nzambe na mokili te. Ah, surtout dans le Congo, il y a des vrais pasteurs et il y a des faux pasteurs. Et faux pasteurs, baleki et belé. Faux pasteurs, baleki et belé. Merci papa Nabiso. Si quand Nzambe a pambola yo. Merci toujours continuer ko tamisa micro Nabiso comme d'habitude. Deni santé. Bien. Ah toza papa. Ah toi na banda na venimbavu. Ya solo papa na ngai tonto tuna est-ce que ko yeba frère Nabiso Michel Bakenda? Ouais, na bien. Ndenge frère Michel Bakenda tiki musique yo ko bana nini pour le kambao bon ngape na comprendre te na ndenge façon ndenge tiki le musique pour na okaki babuzo basalaki bazana ba beda chou banine abeda chou wana aza pour na musique ya mukili mais ye akese retrouver na ndenge nini pour tika musique wana yango balobaki na ebite na soni o maramu ya sali yango ya tiki poto mona ki yemoko kaka frère Michel Bakenda wana andimaki mabe na ye o yemoko asalaki mais a s'excuser devant peuple de Dieu a s'excuser devant ba fan club na ye nyonso tout yusko koloba na nini pona likambo yango bon a s'excuser tant a s'excuser ba monaki mais comme na moment moko yemoko albert ki seke ana posé goût ya makambo ya salaki yemoko ibesa mukolo amukolo moyo ko jiji ate ebi maramu yo ya salaki amukolo ba onda ba beda shuba kina msus pa famille ba whisky ba liqueur ba nin bon tu vois ba pibe ba photo ba nin ba photo mitakala asenga ba excuse mais yemoko ebi maramu ya sali donc tu vois donc ebi ngala ami ngalo bate mais elo ke senga pasi po ndenge ya no sala maramu wana mais esimbite donc esenga donc nzambe ne arobeta bango fimbo donc esenga maramu wana bango asali yango te donc tala merci ya solo balandi na biso bino moko bomonaki yango bino moko pe bo sentir yango ba frère bozote ya biso nini bino bolesaka biso bile kitoko tant boyembaka ba nusu basepelaka pe ba nusu pe batemela donc lokumo ezonga toujours pas nzambe mais le to comme komona ba mitakala na bino le lobo comme komemela biso soni Congo makambo beaucoup plus ça na kaka na RDC awa kaka na Congo na biso en tout cas vraiment toza fatigué na bizaleli na bino wana toza vraiment fatigué sikoyo bino nyonso tout balandi ba bazolanda biso bino nyonso tout basala nzambe bozongi déjà na mokili sikoyo tiki susu ko yembela susu nzambe ngo zongi na mokili sima nango za ko s'excuser tokoloba nini soko zalaki ya nzambe to yebi un jour okozonga lisusu kasi soko zalaki ya mokili omoni ke peut-être okolinga kokota kama na sentiment yango o memana na musique yango nzambe ba façon nini ezalelaka pe lelo lingo se retrouver sur na mokili tika nzambe kaka zwa lokumu mais o ezaki ngana kokoloba na bino basala nzambe bo salaka boyote bo ezaki toko te tango biso ba o ba paye tozomona ka mitakana na bino tandis que to yebi ko sambela vraiment malamu te ezako bozo maudire biso alors na sima ko maudire biso wana tango subo kozongela biso bien si to koyoka bino mais oza sous ne sengo na bino te na kata mitema na biso bo lesa biso bile ya kitoko pe lisusu bo sepeli susu nzambe na ndenga mwa malamu yango tokoloba merci na nzambe o apesaka pema merci na oyo aza kitoko mi susu koleka lilala oyo aza plus que pomme ye wana na benga Queen Mada ye wana na kombo ya Bella Dinanga merci na cordon nga moko ya bien Raphaël merci na famille Tsumbu Mobimba pe lisusu merci na Jolie Céline Maseko depuis Lyon merci na Rigan Tsumbu
depuis Afrique du Sud. Merci na et Louis Kaboukou depuis Paris. Merci na famille Tsumobima, merci na Glody Caps Mbenza, le grand journaliste. Merci na yo, merci na moi na moko chansa yengoso. Merci na famille Tsumobimba. Sans oublier mon oazana si ma caméra, oazo zamino ba image, oyo azo la sabino façon ni ma caméra surtout za kotambola. Ye wanande babenga na kombo ya BCBG. Ye wana le grand caméraman. Penabi merci botika la malamu.